Et ça n'a toujours un rendez-vous d'excellence au Monda Écolo, magazine d'actualité. Ça n'a qu'à effort, il y a qu'on Sabino, information et à temps réel, Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la bande de diaspora partout la conférence de fidélité au Bopé Sarabiso. Avant de faire l'édition de l'émission, je vais l'autre, je grande ligne aux composé édition au Boyebake. Je vais Félix Antoine Sekedi Chilombo, a déjà connu la Harare, capitale de Zimbabwe, pour participer à la 44e édition. Il y a ça avec élément où population du quartier PLC, connaît la commune Yalingwa, la base de la SNG, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et garde des Sceaux, à Outikozo, Sabongo, la droit, la banque, pour élément où l'honorable député provincial Yamaluko Mboka, Jacques Epiana Mouze, Bakissé Lissu Bazambe, a outil conseil ça banger la salon la cadre ya vision aux alliés qui mal coupé et ça kobonga toujours et ça ko sale la cadre de vacances parlementaire avec un partenaire idéologie. Avant d'être fongoli édition la mission à Moko Lombo Tebal de Kobisika Bozali Bondi Melanga qui Mokozi Mboka Félix Antoine Sekedi Chilombo a déjà connu la Harare capitale ya Zimbabwe la cadre pour participer dans les travaux à 44e sommet ya Sadek le chef de l'état Azalaki liboso na ba travaux ya Troïka Sadek kuna abesi mona mingi la situation sécurité aux alliés collègues à la partie est la République démocratique du Congo toza ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo Botala awa boza komona eza bongo nouveau siège ya parlement ya Zimbabwe esika wapi 44 chefs d'état na ba gouvernement ya communauté du développement de l'Afrique australe SADC na Mokuse bako participer mokolo ya samedi na 44e sommet ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya institution sous-régionale oyo parmi ba chef d'état oyo bazala Harare bondi melanga ike eza pe na oyo ya biso mwana mboka Félix Antoine Sekedi Chilombo. Après la cérémonie dans l'aéroport international Robert Mugabe à Harare, les chefs de l'État à Keneki direct dans le siège du Parlement pour participer dans le sommet de Troïka Oyo et Fongwami dans les travaux dans l'après-midi à Lelo. Bondi Melangaike, Troïka et SADC et les organes de coopération dans la matière politique, défense et sécurité et ça la responsabilité et à promouvoir qui mieux la sécurité de la région à SADC. Azawa Lopo n'a qu'à agir dans ma question Oyo et ça comme bisa kimia la stabilité de la région P kopesa na ba état membre ba orientation ya Kolanda. Mwana moka Félix Antoine Sekedi Chilombo azala qui peut inviter pour la représenter situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo Oyo et comme bisika ba théâtre ya ba soldat rwandais na ba rebelle ya M23 na séance wana ya wiklo mokozi ya mboka apesa ki ba information ya Samir di RC Oyo eza force militaire ya SADC lokola ebalake eza institution régionale ya makasi pe stable SADC alingi amona rétablissement ya paix durable awa la République démocratique du Congo yango bebiso tobeti sika kambonda. Boyebake avant Azam Pepo à quel coup de la Harare na Zimbabwe pour participer à la 44e sommet à Sadek Bondi Belangaki. Les chefs de l'État, comme d'habitude, à président qui réunit au Conseil des ministres situation socio-économique et sécuritaire, Yangouni et l'Obama peut bétailler monde avec un partenaire idéologique contre Andy. Il y a réunion là-bas et pas le porte-parole du gouvernement Mwanamboka Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République, lu par la première ministre, a porté sur l'envahissement de emprises ferroviaires de l'ONATRA. Le président de la République a été saisi d'une alerte lancée par la Direction générale de l'Office national de transport au vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de communication, faisant état de la situation critique d'envahissement des emprises du complexe ferroviaire délimité d'une part et l'ensemble de la ligne Kinshasa-Matadi d'autre part. Cette situation est récurrente et l'ONATRA a du mal à la résoudre depuis de longues années, ce qui constitue une problématique structurelle de son fonctionnement opérationnel qui risque de pénaliser lourdement la relance de ces exploitations ferroviaires.
Pour y faire face, plusieurs décisions et mesures ont été prises notamment par l'autorité provinciale de Kinshasa, allant jusqu'à la démolition de constructions anarchiques érigées dans les espaces dédiés à l'exploitation ferroviaire. Ces efforts ont été annihilés par la réinstallation répétée des spoliateurs sous des prétextes fallacieux, alors qu'il s'agit des espaces relevant du domaine public de l'État, réputés inaliénables et incessibles selon la loi. Dans les soucis de protéger les emprises ferroviaires concernées, le vice-premier ministre, ministre de Transport, ainsi que le ministre du Portefeuille ont été instruits à se pencher sur ces dossiers afin de proposer au gouvernement des mesures susceptibles de mettre définitivement fin à cette situation qui a trop perduré. Cela va sans dire qu'un état des lieux exhaustif est à réaliser pour des dispositions adéquates. Le président de la République a demandé un rapport d'exécution de la présente instruction dans les 14 jours au Conseil des ministres. Sur la problématique de la lutte contre l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la première ministre a précisé qu'elle a réuni les ministres sectoriels concernés ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Une série d'actions à court, moyen et long terme a été envisagée et certaines sont déjà en cours d'exécution. Elle a conclu son intervention en demandant au ministre de budget et celui des Finances de s'assurer que le gouvernement s'acquitte de sa part dans la consolidation du processus de désengagement de la MONUSCO à Bukavu à la suite de la feuille de route des activités établies par l'équipe intégrée provinciale de transition. Ce qui est vraiment que vous allez vraiment un vrai leader à la 4 République démocratique du Congo, là-bas, domaine union, c'est un dengue, et c'est un pendant 30 minutes, il y a la caméra mondiale école à la plateforme qui t'a et permettre que la population va découvrir vision avec un partenaire idéologie. Congolais, Congolaises, Yomutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez que le bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous tournons Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le premier ils ont constaté Azali au sommet du pays. En plus, Azali ba représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, bakeye ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to souffrir. Tant na tali dégâts au moto de salaki, nazako original la moto ne utaki wapi. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino. Tous on a ce moment on connaît la justice bon dibela que mwana mboka Costa Mutamba elongo la honorable député national ya Lukunga baketa ikuna lingwa la quartier PLC objectif ezalaki ya ko rétablir état de droit donc kozo sa bande ko na ba droit na bango et surtout ba utaki ko déguerpi bango na ba ndaku na bango bisika bazaka et pesa ki passe pe ma Benjamin Kilunga zaki témoin ya événement. Mwana ya Congo bondi melanga ike azakaka ko démontrer bolingo na ye ya koluka ko matérialiser vision chère ya chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kotia justice moko équitable po na mutu nyonso. Yelani ministre ya justice et garde du sceau mwana mboka Constant Mutamba elongo na député national ya Lukunga mwana mboka Eliezer Tambwe bakitaki inde na quartier PLC ya Lingwala. Objectif ezalaki ya ko rétablir population ya PLC na badwa na bango. Bondi melangai ke bandeko oyo bauti komona pasi ya kolona libanda na ba condition moko ya mabe makasi. Bino moko boyoka ndenge nini excellence ministre Constant Mutamba abetaki mbonda liboso ya caméra ya mbonda ekolo magazine d'actualité. On a to lutter contre bato nyonso oyo bazali ko manipuler justice ya mboka boete bato nyonso oyo bazoyiba mapangu ya batu boete bato nyonso oyo bazoutilize mbongo na influence pona koyiba mapangu ya batu boete na boende na ye na auditora militaire boete na pesi yango mitindo na kombo ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi boete boyebake population batondalaki na nsai o motema ndenge le numéro 1 justice akoti makambo na bango pe solution ezwami avec impact na idéologie. Nyonso oyo bondimela ngai ezali nde ko incarne vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi peuple azala na centre ya ba action gouvernementale nyonso tu. Makambo ya boye tokosengela mwana mboka Constant Mutamba yebake eza pe kosalema na ba commune ebele awa na ville province ya Kinshasa esengeli o continue otambola okoyoka somo po bato ya mitema mabe mitema likundu ya kodoko la population baza ebele yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Bango bazali ba champion na maso o etali vraiment donc social à la carte République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sango ce que vous allez verser tous allez membre kuna avec 500 fois congolais par jour et que permettre la fin de l'année aussi pour la kitoko et logo yo na libota na tous éléments au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mususu aza te biso nde toya bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango
Pona nyonso social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais animio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Honorable Jacques Epiana Mouze Elia Komilia Maluku Bondi Belangaki aza incomparable la ngonga oyo et bien ba député nationaux pe provinciaux ba keko liya ba mbala mingi ba étranger la cadre ba vacances parlementaire na bango mais yé andimi ko za pebeli ya base na pour la koluka fo ba ke ko gengisa Maluku engenga et comme kitoko même au-delà ba commune et bien à la ville province ya Kinshasa Benjamin Kilunga azaki témoin événement ya salongo moka munene e uta ko selba mokola samedi kuna la Maluku. Aza exceptionnel la genre na ye ndeko ya Congo mingi bakoluka batuna yenani l'honorable député provincial Jacques Epiana Mouze bakisela eliso banzambe ndeko na ngai bondimake na ngonga oyo mingi bawolisi ba vacances parlementaire na bango bakende kolia bambala la mikili ya poto to na mboka bapaya mais ye eta mwana ya Maluku pe le gros notable alobi jamais esengeli kaka natambola elongo na base na ngai nayeba comment est-ce que bazali kovivre bino moko botala na mokolo ya lelo ya samedi mwana mboka Jacques Epiana Mouze l'honorable député national bakisela liso banzambe asangisi ebele ya population ya bana ya Maluku oyo balobi jamais bango pe bakozala mosika na ete objectif Maluku ekobonga kaka ndenge le gouverneur Daniel Bumba alobi ke Kinshasa ekobonga bazalaki ebele basimbi pau basimbi Congo basimbi Kombo basnettoyer Maluku à 100% neti kaka ekoma na ngonzela ya lola misala yabo bakosa bino te yango mpe ezalaka misala au mwana mboka l'honorable député provincial Jacques Epiana Mouze amesala na kota environnement na ye kitoko depuis azalaka bourgmestre si lelo oyo azali kaka se kocontinue yango avec impact na idéologie bino moko boyoka population ndenge nini babesaki mbunda peto ezongi na Maluku Baluku ekomaki salite komona mwana biso honorable Epiana Nzamo ndenge aye tala Maluku esokwami ekomi propre baprince nyonso ekomi kitoko toyoko tozosenga biteni mosusu Jacques Mouze Epiana yende kolo masolo donc yango mo toza batu toza na sima na ye tozopesa ye donc makasi azalaka très fort donc problème toza na ngai yango wana salongo toujours bon nasengi merci makasi na sepeli na mosala tozosala po mboka na biso Maluku ezala kitoko ekende sango ya Maluku pena mawa apena toyebika yende mpesaka makambo bumese nani toyebi te toyebika jage yende honorable na biso tosepeli makasi pena ba jeune courage yango toza salongo motema ya boye il faut ozala kaka l'honorable Jacques Epiana Mouze liso banzambe bino moko boka pe ndenge nini abetaki mbonda message na ngai ya kitoko napesa population Maluku d'abord na remercier bango ndenge baza population oyo baza na respect makasi na ba instruction oyo bakonzi ya mboka bapesaka yango omoni tout le temps soki mouvement eza ya kosala nabetaka tolo na bango très bien ke commune na Maluku akoki kozala le 3e le 4e te parmi le premier le 2 aza na kati puisque na kati ya ville ya Kinshasa aza na concurrent te change te totika kobwaka na salite na prince ozwi salite ya ndako na otia yango na prince na kati ya sac batie bapusu ya moins 20 pouces oyo banotambola circulation ya Maluku centre kaka kolokota baimmondice le temps kozela gouvernement epesa biso bange oyo koya na chaque commune. Ah oui, l'honorable député provincial Jacques Epiana Mouze bakisela liso banzambe papa ebakeba na Maluku balula yo à 100% parce que kaka monodre muke batosaka pe basalaka oyo osengaka et surtout que idéologie na yo ezalaka ke Maluku engenga ezala parmi les 3 communes ya kitoko awa la ville province ya Kinshasa biso mbonda ekolo en tout cas tofuli yo kaka mokako swa pe
Betisika Kambonda. Ce qui est réellement qui a un problème est belé le la spirituel tout physique qui m'ambangu et pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Shams à kosunga on a nenga ba spiritualité de manière que ba ancêtre ba assister aux akimi à la bon moina yo. Mbote bankolo, mbote bankolo. Mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda. Lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams ba plan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution. Lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozo ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to yeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit ba plan. Matondo Nabino Nandingo Bozu occasion ya kolanda ngai. La cadre de rétrospective sur la semaine au sélectionné ba élément minga réflexion ba fait de société au outil ko marqué c'est tous éléments au signé écrit dans ma tête. Nekolanga ya Congo article 15 débrouiller pour mieux vivre idéologie ya Kokuba Oyo Mbonda Ekolo magazine d'actualité et la Musaka Bajen ebele po ba comme na idéologie ya Koluka. Bino moko bokenda kala bamboka bomola ka mingi batonga bandaku na bangola babriki ya kasi toyeba kate ndenge nini babriki wana eutaka wapi pe basala ka ndeli po batonga yango botala awa tokumbi bino na kinga kasi oyo ezali awa na plateau de bateke botala ndenge nini baza kotonga ndako oyo ebandaka ndenge nini batimola kana libulu oyo muneno zali komona awa nde babibisaka mabele oyo yango pe esungaka babeta babriki kaka yango mabele oyo yango pe ekomaka sima po bamatisa yango ndaku ndeka bozali komona bazali kotonga bondimela ngai ke basali potopoto ya kitoko oyo kopermettre ke ndaku oyo ekobeta ta 10 ans 20 ans ekotika kobukana te bino moko boyoka ba explication ya kitoko na mbonda oyo ndenge nini ebetami tako boye liboso tozwaka pati mabele oyo moni oyo poussière ezalaka tolambi yango na mai ekomi pati boye pati wana tobeta yango na moule ya mabaya yango tobimisa ba bloc plein boye oyo totonga yango système ya moellon totonga yango système ya moellon mpo so otonga système ya niveau brique ya ciment eza na lunette na équerre eza na bandako mosusu neti oyo pauvre Mathieu atika mwana ya CDF chef eza ti siko na ebukani te esali 35 ans eza na bana mosusu babotami bakuti ndako wana milelo baboti yabo esali kitoko yebake article 15 débrouiller pour mieux vivre masolo ezaka na centre-ville te soki pe omoni ezako simba te depa kende atraba intérieur okokuba pe suka na masopo eko permettre pe ole sali botalo kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko nanga ya Congo tracasserie oyo eleki mingi surtout na banzela ya bamituka mingi na banzela ya plateau de bateke yango pe ezali eloko oyo esengeli gouvernement atela yango mayele ba chauffeur o bakenda kala bamboka lokola Menkau Dumi ndako pembe kokoma tire bamongata même tire zela ya Kongo
bondi melangai ke ba mona kabola ipo ba militaire ba croix rouge na ba service ya ndenge na ndenge ba boyela bango bakamba kosenga ba carte d'électeur ba koma kaka 1000 fois à chaque passager nyonso oyo ezali kospesa pasi na bandeko oyo basalaka banzela wana bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini quelques conducteurs babeteli yango mbonda na nzela tozokutana na babarrière oyo ezosala keno bazodéranger biso makasi surtout mingi bakilia oyo biso tozomema yango nozomona keno bakilia bazokima biso bazokota na transport mpona nini bazokota na transport parce que transport na barrière nyonso alekaka bapesaka mbongo te me kotala biso bachauffeur bakete banoa oyo nyonso etikali donc soko okomi na barrière esengeli keno vaut mieux kuta ozanga carte électeur me ozanga 1000 francs te toza bachauffeur premièrement tracasserie na nzela na biso tokendaka ti mongata bachongo soko komi na menkao première barrière olaksa 4 olaksa te 1000 francs deuxième barrière na kati ya wenze olaksa kaka mboka moko olaksa 4 olaksa te 1000 francs troisième barrière nini ndako ya pembe bita menkao ipuru na poma indombe ozangi carte bakomi kotaxe même sina JR azo taxe colis que général mutapesi ordre ba collier futaka mbongo po esungaka général na carburant eza na relation nini na biso ba chauffeur biloko ya boye tokosenga na gouvernement en tout cas yeba kozwa ba responsabilité na yo surtout mwana mboka Jean-Pierre Bemba nzela oyo okoti ya kozala ministre ya transport esengeli mpe mosala na emonela kitoko yango mpe biso liso likolo ya lisu tolingi kimia ekota na secteur oyo yango mpe tobeteli yango kaka mbonda caricature ya mokola lelo le VJC Jemba Koko tiri elongo na Egride mateta nini bopropose biso likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango mpe idéologie oyo Koko tiri JC Jemba abete biso mokola lelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to mpe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali mpe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre esasi pesangaka te yango wana mpe na limesi batumbi moyibi me esali pasi makasi na desizio bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala lwa bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tandenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbunda abakisi mvula moko kati ya mvula oyo nzambe apesa ye mwasi kitoko bozali komona mama Bichette Lweso bondi belangaki une femme battante et courageuse abakisi mvula moko kati ya mvula oyo nzambe apesi ye kolia komela champagne eza kosopana mpe kwanga mongolela ntabala pipila kobweta eza kolia malondire na filme biso mpe mbonda ekolo tosouhaite ba joyeux anniversaire. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne sauront le dire avec exactitude. awa nde tosilisi édition na biso ya mokwa lelo mettre okabwa na bote ça pour autant ça nous rappelle ya batitra boyebake le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki koséjourner kuna na Harare capitale ya Zimbabwe mpona koparticiper na 44e sommet ya SADC mpo bozalaki élément oyo population ya quartier PLC ya Lingwala baza na esengo makasi ndenge gouvernement à travers ministre ya justice a rétabli bango na badroit na bango mpe bozalaki élément oyo ya mwana mboka honorable député provincial ya Maluku Jacques Etienne Muze ebakisi elisa bazame azali toujours ozage mpona koluka Maluku engenga ekoma kitoko koleka ba commune ebe ala kati ya ville province ya Kinshasa. Merci la conférence fidélité au pesa kabiso on est la boucle complètement édition la biso ya mokwalelo onga aledewa na kumbela yango avec impact na idéologie mais bondi menga ke sima caméra misala kitoko ya mwana mboka Benjamin Kilonga ozaki assister na Aruna image boye ba réalisation montage ezali ya ingénieur Egride Mateta mais
to continue toujours ko senga la bino bandeko bon la sport publicité na bino ba activité ya bino na ndenge to collection ba chaîne partenaire EBLP bon continuer ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda école officielle mode spécial dans la grande dame Christiane H Gardé wa ozali vraiment moko contribuer beaucoup plus pour Mbonda école ekele boso pe na maman Yvette Katamba ou na bandeko EBLP en tout cas kolo zambe abattre la bino azabino so yikole azongi to kutra prochainement la ba édition mususu onga ala de la représentation avec un partenaire idéologie. Je vous aime beaucoup plus. Bye.